mbote na bino nyonso bandeko oyo bokozwa temps ya kolanda ngai moko na lelo tozali bongo le 12 février 2020. Vraiment bandeko na ngai soki lelo na ye po tosolola na ye po ete tosolola na likambo oyo etali liwa ya Dadi Dikambala. Liwa ya Dadi Dikambala esali ete lelo vraiment na ya kobeta lisolo ya ba comédien. Kasi ya mola banda na kopesa ba condoléances na famille na ye biologique, na mwasi na ye bana na ye, pe na kopesa ba condoléances na famille na ye artistique. Bande ko na ngai liwa ezali nzela ya biso nyonso. Esengeli moko na biso aleka nzela wana. Kasi liwa yango soki ekomi ete na ane moko bo perdre 5 personnes, 6 personnes, wana ekomi problème. Donc famille comédienne, ya Baptiste comédienne, ba perdre d'abord toloba baliwa na bango elandani. Mondori, Mindondo, Pululu, Dadi Dikambala. Lobi toyebite ekozala tour ya nani. Na ba famille nyonso soki ba moniete na ane kaka moko ba kufeli bana 5 tope batu 5, 6, c'est qu'il faut ba vanda po ba solola. Baye babisika nini liwa oyo euti parce que eza lisusu normalité. Liwa ezalaka moko akufi ekoki kolekisa ba 10 ans. Mususu koki kolanda. Mais oyo ba comédien est commis un grand problème. Et commis un grand problème, donc esengeli na bango ba vanda. Batala po bayeba ete liwa oyo ezali ko wuta wapi. Po yo mtozo sepela lelo oyebi te ta musu dans 2 semaines awa ekozala tour na yo. Esengeli na bango ba vanda vraiment ba solola batala au juste liwa oyo ewuti wapi. Eza liwa ya famille ya Dikambala te. Ya famille Dikambala biologiquement te. Et komi likambu oyo ezali ko wuta na kati na théâtre. Donc sengeli na bango ba vanda ba solola batala liwa oyo ewuti wapi. Pe lolenge nini bakoki kosala ete bakanga nzela wana peut-être batu ya mabe tope bango moko bafungoli nzela ete mabe wana ekotela bango. Nalandaki pasteur oyo azalaka na ba comédien tangu Pululu akufaki. Donc avant Pululu akufa asangisaki batu basambela ete bakanga liwa ekomelaka lisusu ba comédien te. Kasi abosanaki ete liwa okoki kokanga yango te. Pe liwa mususu ezali ete batu bango moko nde balukaka liwa. Bisika liwa evandi ye ake koluka yango. Donc baliwa ya sorti wana eza impossible po okanga yango. Okoki kokanga liwa, mais liwa ya mutu oyo aza innocent. Soki mutu aza innocent na makambo ebele, donc wana akoki ko s'échapper na makambo mususu. Kasi sengeli na ye abima na milie oyo ezo sala ete mabe ekomela bango. Donc après ko bima na milie wana nde okozala sauver na innocence na yo. Bande ko nanga liwa eza na ba sorte belé.
tokolobana nous sorte ya liboso ya liwa. Liwa ezali o ya liboso nzambe mutu asala yango. Apesa biso vi, atiela biso mabe, atiela biso malamu na mokili, atieli biso liwa, atieli biso na vi. Tangu toyaka na mokili, nzamba talisi biso ete bozali kokenda mokili, kuna oko vivre, oko mona mabe, oko mona malamu, na sima na yango osala nini, oko zonga bisika oyo outi. Wana ezali liwa ya normal, pona mutu nyoso tu. Eza complètement normal. Kasi baliwa mususu, bandeko na ngai, ezali ko uta na maboko ya batu. Liwa ya maboko ya batu. Ezali lolenge tozali na kati na Congo. Ba hopito ezali te. Soki mutu abeli, esengeli na mutu wana, soki azala ba moyen, neti ba ministre, ba député, soki bazala ba moyen, soki abeli, ba kosala tout ba tinda ye na mboka mopaya, neti na ba France, na ba Belgique, aya kozwa traitement na ba Suisse. Siko ba pauvre batu, pauvre peuple, pauvre gens, oyo bazali na kati na Congo, baza na possibilité te, lelo soko ozwi maladi. Suka na yango okokufa kaka. Bandeko na nga naza ko se rappeler tango tozalaka na kati na Zaire, na tango ya kala. Okomona mutu a bonne santé, okenda po hôpital te, obela te, osala keloko moko, tedi maladi ekoto na nzoto te, mais une fois kako beli fièvre ya pamba tango susu 37 degrés 38. Ndeko na ngai yebaka ete kokufa ne soto yango wana. Donc tozo vivre bien, mais liwo ezo kozwa biso rapide, na epte soki ti lelo ezali bongo. Donc ba hopito ezali te, wana ezali liwa oyo ezali ko uta na maboko ya batu. Parce que gouvernement salama, politique salami pona kozwa soin ya peuple na ye. Pona kozwa soin ya peuple na ye. Donc politique ngo bango moko nanu bayaka kozwa traitement libanda obongo peuple. Baboyi kotonga ba hopito, bakoki kozala ba hopito koki kozala. Mais moyen ya ko traiter batu ezali te. On peut par exemple ya visa bandeko nanga visa. Ozala ki comédienne. Visa kufa na polyclinique. Bisiko wapi azanga ka mbongo ya kofuta po basala ye césarienne. Bazui batiki ye bongo mutazo kufa liboso na bino po azanga ki mbongo. Mais soki ezalaki na bamboka misusu bakozwa ye basali ye césarienne. Ata kofuta ata sima. Po sauver milimo ya batu. Ndenge moko na mwana ya mundimi ya mukuna azanga ka mbongo. Mama wana azaki mbongo akotraite mwana. Mutu akopesa ye azalaki te, même mukuna refusa kopesa mwana wana $200 po bakende ko traiter mwana wana. Mais mwana salaki nini na sima? Akufaki. Akufi parce que bazangi ba moyen. Mboka zangi moyen ya kozwa soin ya ba maladie. Wana eza façon ya liwa oyo ezo ute na maboko ya batu parce que na politique ministre ya santé azalaka. Donc il faut ko arranger makambo wana nyoso tout malamu. Ba hôpital koki kozala nango, mais moyen ya ko traiter batu ba ki sezate ba pareil mususu oyo ezaka na kati ya ba hôpital ezate. Donc ba tika na bango kaka bongo. Peut-être koki kozala kaya Dadi Dikambala. Peut-être que vous avez la ye. Peut-être que maladie n'est pas qui te akufa. Mais na mboka lokola Congo asali nini akufi. Eza pas si peu mawande konangai. Liwa mususu
ezali koyela biso à partir ya ba milliers oyo tovandi, milliers oyo okoti, ba milliers mingi ezali koboma biso santo yeba, ba milliers mususu okoti, na kopesa exemple neti ba milliers neti ba musicien okoti kuna mingi balobaka ete na simbakisi te, mingi balobaka ete non toyebi biso surtout kamono mama na kufa, batu balobaka ete kamono mutaboma mama na ye, mais ye kamono awanga na kezalaka ngai te, peut-être aussi c'est vrai kezalaka ye te, mais milliers oyo azalaki tango akoti na milliers oyo ya mabe asimbi ne pe kisi te, mais milliers wana ekomi ko utiliser ye, yazo mona kaka ke non naza na succès na simba kisi te, nazo kene nzoka nde baza ko utiliser ye, na ko utiliser na ye wana ko utiliser o baza ko utiliser ye ba koki pe kolongola mulimo ya mama na ye na mokili sa ye ayeba, sa yo oyeba bazwi mulimo ya mama na yo balongoli, bazwi mulimo ya ndeko na yo balongoli, donc yozo mona kaka ke nazo sala succès mukolo pe bakomona kaka ke non oza sous na valeur te, yo moko bazwi nini balongoli mulimo na yo. Okay, wana eza ba milliers. Baliwa mususu ezali liwa oyo biso moko badu tolukaka yango, yo moko oza na conscience, oza conscient que non ngai moko nazo luka pasi na nga. Lokola bande kona biso ba comédienne, succès tout ba comédien, succès nyonso oyo mutu azoka na mokili awa ezalaka ya nzambe te, mutu akosa bino te. Succès nyonso oyo eza na mokili awa ezalaka succès ya nzambe te, eutaka kaka na ba place ya mabe. Po bayeba yo batanga kombo na yo na batu mususu bamonaka yo, donc eutaka kaka na banzela ya mabe. Bande kona biso ba comédien baliwa mususu ekoki ko uta epa na bango moko baluki yango. Pourquoi? Parce que tango mutu aza comédien oyebi ozwi succès na yo yo moko, parce que na les bandele ezalaka normal. Kasi tangu okomi kozwa succès eloko nini yaka okomona tango kolala balotisi yo ndoto po succès wana yo okomi na yango, batu bakomi kotanga yo bakomi kotanga kombo na yo partout sans osimba kisi eza impossible. Donc okolala okolota ndoto wana bakotalisa yo na sens na ndoto wana bakotalisa oke ta mususu na milieu ovandi moninga na kati ya ndoto wana ozolota camarade no zalaki na ya landi na mbeli ya tio mbeli ya bomiyo ta mususu babokeli yo mbasu, donc balotisi yo ndoto moko ya bongo olamuki na tongo okomi kobanga. Ta mususu oyebisi mama na bino ewa koyebisa mama na bino, mama lobi ah mwana milieu okoti bisiko okoti. Ta mususu bazoluka basalo mabe na succès oyo zui tika to kende pa papa moko boye ye abomba yo yango place mutu aza komi kotisa ye moko na nzela ya liwa, parce que tellement lingi succès babangi si opoza millier na bango et cercle na bango. Donc yo siko na tongo kei nzoka nde bango nde mtu babengi yo na niveau ya butu na tongo yo kei boke bokangi banzoto nyonso tu ale oye o continue makambo na yo komosa la succès na yo na kati na succès wana oyo komi kosala esengeli na yo pe osala nini otosa mibeko oyo bakopesa yo na biloko na nzela wana yo kei. Soki bayebisaki yo elamba oyo lataka yango libela lataka yango mukolo ko changer yango obuki mibeko. Nyonso bakoyebisa okuna il faut otosa yango. Donc soki otosi yango te mingi pe liwa ezoya kaka na lolenge wana.
Donc yo moko lukaki yango obangi jalousie baninga obangi kimutema mabe baninga obi Emilie ona ye tant mususu bambasu tant mususu bakobokela nga mbasu tant mususu bakoyi kosala nga mabe moko boye. Donc tellement que yo posa na posa ya ko vivre obi non il faut na kende komi bomba donc komi bomba no ke komi bomba yango ne sali ete au koti déjà na milieu oyo à tout moment bakoki ko détruire yo ba sorti ya liwa mususu ezali koyela bandeko na biso ezali likolo ya lokoso bandeko na biso ba comédien mingi la plupart na bango baza lokoso makasi na ba plan nyonso balingi komona mutu awuti poto te balingi komona mutu awuti Dubai te balingi komona mutu awuti Angola te soka ko wuti bisika wana il faut bango bazala kaka wana baya kaka bakutana na yo me bandeko na ngai mutu oyo awuti Angola awuti poto awuti Dubai aye na Congo oyebi ye mingi na poto awa mingi pe bazana bakisi mingi pe bazoza mibali ya batu na bakisi bazo domine mibali ya batu na bakisi bazali mingi pe na ba Dubai basimba bakisi po bazwa mbongo. Alors yo sikoyo ovandi na kati na Congo zelaka kaka batu wana bayaka po odondo kana bango. Mais oyebi tina mutu wana ye na Congo po mutu akoki koza na Dubai azwi bakisi na ye mais bisika ya kolekisela batu eza kaka na kati na Congo asali voyage na Congo aye kaka na milieu ba comédien ay yo pe siko na lokoso na yo osopaneli ye ya zongi Dubai sima mikolo bane yo sali nini malade ezo ya mukie osali nini okufi tokomi tuna akufi na nini ye mutazalaki lobia njoka nde yo moko oyebi vérité oyebi tina yo moko okufi mutu oyo azwi mbongo na ye mutu oyo moni na moyen na ye na possibilité na ye etali yo te koluka te o participer na bomengo na ye po tangu ye azwaki yango yo zalaki te batu ya bongo basalaka pe ba sacrifice ebele yango pe ezali sorti ya liwa mususu oyo bandeko na biso ba comédien bazali kokufela ya bana mibali balingi basi trop balingi basi ya poto trop asala nyonso po kaka mwasi ya poto kaka bengisa ye na poto me mwasi yango yebi ye pete tolobi bango nyonso tute mais eza na batu oyo baza na ba esprit mabe po ba utilisaka batu alors faut bosala attention na makambo wana baliwa mususu ndeko bandeko na ngai ezo yela ba comédien na nzela ya kozwaka basi ya baninga tope mibali ya baninga bozala kati ya groupe bokomi lokola famille yo misu na yo kaka kotalaka olingo mona te muninga wana azala mobali ne na poto to paza na mwasi na ye na poto donc yo po lingi kaka otia mutu wana eza baliwa oyo biso moko tozali koluka yo lingo otia mutu tangu yo kotia mutu
moninga wana moni ete ah menga mobali oyo ayedaka ngai mwasi oyo ayedaka ngai koma ndeko oyo navandaka na ye alingi aprouve nga to mpe adétruire nga akomona akoki mpe kovange na nzela ya bapoison. Akoki kotiela yo poison na ndenge bokendaka bafete na ndenge bomelaka na ndenge boliaka. Donc akoki mpe kozwa poison atieli yo okufi. Wana eza liwa oyo biso moko toza koluka nzambe na kati azali te. Nalobi yango bien nzambe akoprotege yo na kake ozali innocent na makambo nyonso. Pe tango oza koyeba ete ozali innocent il faut kobima na milieu wana. Mais ezali pasi mpona bandeko na biso babima na milieu po ezali situation ya mboka na biso ezali kotinda ete bazala kaka na bamilie wana po bazwi place oyo bakoki koliaka place oyo bakoki kozala mwa malamu na vie yango wana oyo bango bamoni. Liwa mususu ezali koyela bandeko na biso na nzela na lolendo orgueil. Liwa oyo biso bango moko bazali koluka. Ozala milieu ozali komona kaka ngai. Na lolenge wana pe baninga pe bakoki kosala yo pe mabe. Bino moko boyebi bambasu. Balisala ngomba bakufa kaka boye na mbasu mutu pa boma ye. Abwakela mbasu toyeba te soki nani. Badudunga fura bakufa. Bamasirika bakufa bana mikie. Toyeba kate soki nani abomaka bango. Donc ndenge na wuti koloba na kati na famille tango baliwa ezali ko yakili liwa tango na ane moko 5 batu 6 batu bakufi. Donc esengeli na famille wana bavanda batala bayeba place nini liwa ezali ko wuta po basala nini na sima basala nini bakanga nzela wana soki ezali liwa ya normalité po ezalaka te. Toyo komona ete ezalaka te yango tina tobeti lisolo oyo ndeko na ngai. Na kati na bakomédien ba mususu pe bazali batu ya mayele. Bazali batu oyo bakomaka. Bazali batu oyo ba réalisaka. Bazali batu oyo ba pensaka na likambu. Donc basalaka ete oui ba composaka. Batuloka ba mindondo. Jalousie pe koki kokota na bandeko na ye. Bazui poison bateli yo. Bazui poison bateli yo. Attends soko bateli yo poison. Bakoki ko poison ba traiter yango. Ekendaka nyoso tute e botaka maladi mususu. Ba maladi wana ekomema yo ti okokufa nango kaka. Donc il faut se protéger. Bo vanda d'abord, bo tala nanu mabe ezo uta wapi tango boko mona mabe yango soki ezo uta wapi bozu nzela wana bokangi. Na répéter lisusu o aza innocent na makambo oyo. Ako échapper na baliwa oyo. Mais sengeli na yo obima na milie wana. Na oyo etali mama Olive. Mama Olive tolobaki yango ye azalaki mwasi oyo a dirige mboka na mobali na ye. Tango mama Olive ba dirige mboka wana eloko ya malonga ya social basali te. Azalaka na ba musicien te et na ba comédien te. Basali eloko moko ya malonga te na kati na Congo. Mais ekomi na tango nini Olive Lembe
à s'approcher na ba comédien. Batu mingi baza koloba no botika maman Olive eza yete ya asa maman mokazo salisa azo aider. Bande kolanga. Na ba famille mingi oya biso ya Congo. Toza na batu lokola ba maman Olive. Okomona mutu moko boye. Ndeko moko boye. Azalaka na mbongo. Mais le reste ya famille mobimba baza tina te donc baza na baza ba pauvre donc ndeko wana kaka ye moko kaka mutu asalisaka ba ndeko wana. Tangu bino boza kozwa mbongo na ye place nde ye azosomba bino po bomengo na ye oyo aza nango boyebi place ewuti te. Po famille oyo ya bomengo ezaka ya mutu moko te. Famille ya bomengo ezaka ya batu nyonso. Zomona ki non, famille oyo eza famille ya batu mbongo. Mais comment la famille nyonso ezaka kaka na yo moko mutu mbongo batu bayaka kaka kolelelaka yo. Eza loko Olive Lembe. Batu bazwa kolelela yo yozo pesa bango mbongo. Mbongo wana ezo memela bango malaya. Ezo memela bango baliwa. Ezo memela bango bokabwani. Place Olive Lemba tchaka makolo, place bokabwane yaka. Place Olive Lemba tchaka makolo, place liwe ezali kokota. Toza ko akize ete, toza koloba normal. Ameka ko se retirer na makambo ya ba comédien. Abima na kati pona Congo ba diriger ba sali eloko moko te ya malonga otoki koloba ete tala social Olive asali tala entreprise Olive asala. Non. Soka sala ki ata entreprise azwa bango nyonso tu atia bango ba comédien na tongo ba ke misala na bango na poko ba ko sala musala na bango comédie. Elinga ko zala malamu. Mais ya kaka pesaka. Mais tanga za ko pesa pe liwe ezali ko ya na sima. Tango pe liwe ezali ko ya azali pe ko ya ko kunda yango bande ko na ngai. Ndenge na utukulo bana ba famille mingi makambo oyo ezali. Okomona ndeko wana ayaka kaka ko kunda matango. Mona pe matango leki kitoko. Mais boye bakate ke yende mutu azali ko sala baji wana nyonso. Boye bakate. Soki mutu moko linga fungola bino miso mona bino tu maman la tansos maman la bino komi contre. Non, mwana wana yedaka nga, mwana wana salaka nga boy, nzoka ndi mwana wana yedako yende mutazaliko. Kosi sa famille na yo. Wana ezali Olive Lembe ndenge ezali. Tokoki kopekisa ba comédien te. Mais bino moko la bibo vanda boye ba place liwana baliwana bino ezali ko huta po eza normalité. Pe boko kanga porte wana. Mama Olive ye moko nanu. Toyebi na santé ya muke azalaka nango te. Olive Lembe toyebi na santé ya munene. Mais Olive Lembe nenga koma muke bongo. Boyebi tina. Pona nini akoma bongo? Donc mutu oyo azala maladi na ye moko. Akende ko linga ete bino bozala malamu. Je crois pas. Nandimite. Nalobaka yango banda mama Olive comme na ba comédien. Santé na ye komi kozonga. Akomi kozongi sa santé. Muto zalaka na bino te, brusque makaka boya ayena million na bino, akomi ko seka, akomi ko sala ba vidéo na ba YouTube live bino mais bozo yeba te pourquoi bo vanda minute ata muke bukanisa pourquoi na niveau Olive aza nango ko vanda ba comédien te. Mais aza ko vanda na bango faut ko mituna. Bato mayele ba mituna ka pourquoi cette maman a komi na million na biso? Mituna ta ya ko bomba na yo moko. Donc moi ya ko bimisa bino na millier oyo bozali ezalité. Pourquoi? Parce que bate ya ka mutu oyo nanu akeite me bino esi bokoti na kati na millier moyen to te ya bino ezalité mais to koyebisa bino kaka ke
soki na makambo nyonso tu oyo oza na yo innocent oko s'échapper na baliwa oyo kozwa mobali ya moninga te lolendo na milie ovandi tika moninga aza na mayele na ye kolinga to détruire ye tika ye po mayele wana eza koyede mpe bino na batéâtre mpo bodéveloppe balukaka mabe esika euti ntango moto azali na bomoi ntango moto esi akufi ata bokangi ndoki ekosengela bozala na bapreuve preuve ya kindoki ezalaka mpasi mpona kozala nango bandeko mosusu balobi nadi ekoki kozala sida ata preuve ya sida sel monganga kaka ye moko mutu ayebi yango biso tokoki koyeba yango te donc totika kolobaloba liwa oyo ezoyela bacomédien eza liwa ya normale te toyebi ete liwa eutaka epai ya nzambe eza nzela ya biso nyonso me oyo eyeli bacomédien eza ya nzambe te mutu oyo ayebi verité ya liwa na ye moko ezali mowei ubia bawei oyo bazali kokufa bango moko nde mutu bayebi biso tozali koloba tozali kosala baanalyse tozali kokamwa me bango moko bawei nde mutu bayebi verité ya liwa na bango vraiment bandeko na ngai yango ezalaki sujet oyo nalingaki na beta sete moko na lelo oyo amoni ete ezali conseil ya malamu mpona bandeko mosusu partager vraiment tozali ensemble botikala malamu au revoir.